la bana bango moko famille oyo bana mapoli na bengisa bango mutazong sela mapoli na tali pazate mutazong sela mapoli na bana ne tali pa kolia zate bango na mutuna bango bamoni ke mapoli na kufi baya ko saka na bonheur oyo atikeli bango mutie oyo atikeli bana ne na poto ye loko malonga tawaba kende ko mapoli na tiki pavillon pavillon kitoko akati yo tiki yo na loko yo na restaurant oui Nathalie tia bango loba atikeli bana na ye mapoli na souffrir pour na famille oyo a aider famille oyo maman na papa nanga ete déjà na quartier pardon on fait na quartier ni yo ah papa potu nanga Nathalie tika bango na quartier na olo ba omoni agata omoni bobota bana omoni fi oyo ezongela bino na bana na bino parce que moni mama wana kufa olamu ne questionner na mabele oyo la respect. Oh, maman Ornella. Oui, bana na yo, osali li famille na yo, bana na yo, yo zana mukite, bana ba ko futa, ba ko marquer famille non. Est-ce famille me futa bon ka mabe. Bon tala bolamu na ok. Bon tala bolamu ko. Si comme on a zotu na rata, ba zongi seli ma Pauline na nini, yena Didier, na ba mbongo. Mais tu m'as répondre. Alex sala demande. Bozongi seli bango nini, bozongi seli ba bébé senzo ngoni. Ba kitisier. Bozongi seli bango nini no. Bo futi bango nini. Na bongo na seli famille o bazana kindoki mama na ngabo yo kanga be bazana kindoki ya jeté kindoki bébé c'est moto ya olamba kaka boy moto wana ebimeleka kaka ne mama na ochokufa awa dialogue abeta boloko moko dialogue abeta boloko mona mutuna makondeze na sebno ya molili ya ndenga mabedo ngobo ke babituma mongo ba ko comprendre ngone ba église soki basali na nzambe te eta musupe de lela su bébé c'est nzongo te bomoni aleki na bitumbe même makama libala na eti lelo monde beaucoup ma elelo mapoli na bunda pona mwana ne ya mwasi ka moko avant na libala na ye maman nyonso linga mwana azala yeresa na libala lobeze se bande ko bota tapoter lobeze se lobeze ba José ngape na autre question batu balanda biso on est là batu balanda mbele no kwa lobi bobimana pe solo wana muteliboma ngako kutumela muteliboma to abamba wana muteliboma zolanda wana muteliboma wana kaje pata babima ki est-ce que vous êtes makababo atana bimana ontima na bimana bona ko linga wana te wana bato liboma wana fa yo linga bango soko lingi bango ka soko yebi bango na parité soko to la na même arata muteliboma bongo nani Didier arata mutu normal Didier siko po chef na bango ça Didier ko to na ko lingi te mona ko linga arata na ndenge ni on a besoin d'un problème moko très sérieux bazo sacrifier bana wana mais bazo baté bazo sacrifier bana wana ki bazo sacrifier bango moko famille moko très désordre bazo na sonité bana respect mo weité oui allô non qui tellement pardon 2 secondes nando singa bo matanga tango arata zaki bokiti c'est déjà arata oyo kama na c'est na éviter la critique peut-être modérateur il fallait pas bokiti arata oyo kama c'est fallait pena botika yenga mona finge bembe na ye arata tango olobake te ngo papa yebi ke ngana ngane to saba je na osa sabino nyosa na live te tango ozolobake wana kutu premier soin lobi sou Didier alobaki yango no Didier alobaki yango yo po bakisi on lelo sko wa bolinga boloba biso nini on a Paris bomeka eturo bomona so bolata pinete na mboko boniko depuis bo bani cinéma na bino bato baotala bino baokipe bino te yo Gelor a répondre à bino poni so bo matina ba live na no fo ko ta komba Gelor na ya bébé c'est ba sali bino ni bomeka turo na ebiso penda ozo yo kangai na matina compte nanga eza fo compte te oromona bomeka kaka Arlette Arlette, yo siko ozobanga bango te parce que Didier nzonga lobi aza ndoki apumbwala bu. Nani déjà ngana bango fois ya on a bina linga ina mataton ya rata zalaki comme ça munoko ya otela bino na live ameka na okotela nga total. Wa ba jabu zobana munga sala ba jewana. Batarata babuka emino. Tonton José comment papa aza mukolo tonton José ba bili mama aza mukolo mapoli na mtabengi sena poto asoli mapoli na nini na mboko. Ya baba na bino mobo ti bino koza bana bino. Tango luka ya bana batama ya pepe boli ya bino moko. Yo akatoza bana lia yo moko. Lia mwana yo. Oh bande ko tapoter Kombo beta masula ba mapoli na nzongo mwasi mobe asala kombo na asunga famille na bengisa pas famille na mobimba tout ta loti simaliwa na ebo luka profiter te on est là on est là ngabenya le belo mobe on est là
N'appelle le vélo, on est là. Oui. On est là. Bisomi balé, tout contre ma moto. Bango baba ndoki. Bango on lia biso maman. Zama ele. On est là, la famille wana te eza lokola yo sacrifier vie na o sali mbongo lelo za na mabelo ko na bele basala bana na obo eza sengote mama nanga nazo bano muno eza sengote ba profiter te bana ba bébé c'est ba profiter na eloko te ba profiter amour mama te mama na ba boloko ba bébé c'est na banini tuna bango bana nde ba koli aba bana poto nyoso ba yebi ne ba koli maman na ba boloko ba pona boloko ngona pona ba famille kaka pona famille lelo famille ngo futa bango bo quand même bo za la batuko to za la batuko boza na mokilo te bokei lelo ba futa bana bino na ngo olinga ngona mokilo ornella bo bete la gelor masola coutume ayebi ne coutume ayebi te akoli awa le ka bo coutume asa makambu mo be kaninga yoka ka para ezala ka biso ba Congo mais c'est d'une ba yaya te bango ba koli yaya te benga mutu yaya te za bana ba kombo alobi esamesana. Ah bien, mais ça n'a bien rien déjà. Tazaki maman moko a sacrifié en fait le ko pona ko lo ba za ko maman na biso bazaki ba mayele te ba maman na biso on ya mama ko lo ba ne ko lo bango bo comprendre lelo eza été ya mutu nyonso na vie tala libumu na yo ne kwa ko ya après toza na jalouse abatu te mais faut tala libumu no parce que on nyonso to kuta na mokili ezotali sabiso ke do comprendre ba maman so kala ba ya poto kala lo ba sele lote pona ba famille banda ko bo soma na ba kongwana boyi ba nani ba ko ritango lobi bo yo ma ornella yo ebili solo ya vie na so chombo ni chombo na vina na serna so tete yete ta kenda kisa kufa hein le pango mapango anetika la kenda wapi mwana anakola mwana kuta kabola bien déjà ni masoka siku bota mutu na bino te atikeli bino déjà o moi photo a moto kola mukala malila poto kotika bana na yo bana bakebo yake na classe bana kuna na école kuna ya ndedo ebini bakola ka mwana obima boyo kuto otala ta mona te elongi boy sala ko na poto bota mwa bana 3 4 poto vous allez moi stable et otiki mwana José kuna kini ozo somela n'a toute la question. José, n'a toute la question. José, ah, maman Lili, c'est là. José, est-ce que ça m'a solo? Lili, ou avait le zéla, Lili, ou avait le zéla. José, est-ce que ça m'a solo? Ah, Lili, Lili. Je te dis que mamba solo gelor abuka mwana mobalo rata o linu gelor azamo na bakoto yo bango nyonso so basali ba problème gelor to za protéger yo kana iso moni gelor aza ancien budget gelor akimisa ba cédé en plein château jalanda na ba bango na mboko ezaka gelor so ba sa ba beta to beta bango kuna balango masanga kuna ba beti bango na gelor mtaka défendre bango na famille bondo omonyana o ya solo on denga o solo bo écoute o solo lingala o solo poser mais ko expliquer bino normalement rien à voir na makambu oyo pas même bakuiti ola na bonke côté la mutu mo côté c'est mutali bon moko soka meni masanga soka meni na yo makambo oyo ezanga sasa na on est là biso de côté li bango on a des familles à kuiti mais arrête chef traiteur ya ba kuiti yo kosinga ba mbongo yo kosinga ba kuiti n'importe quoi Monta comme ça la comparaison que nino ma pour bango bambongo batikela bana bambongo to ya misu ba leki bango na famille est-ce bokolo babongo ke bobengi sinde komo bolelo na mbongo ebele bongo ça comparaison na bana na yo boza na place mama oui passe ça la katendiko oui passe wana obengi sa mutu na poto awa doye biango bambongo apoto nengeza leko to nzela ba turkeye bango banjela ba nebe banzela ba turkete bazo ya bango ba voyage complet nzela boya ta batu okutu ba profiter dans okutu ba voyage ba no sala mabe boye okutu banzela ba turkete ma Pauline sacrifice bambongo na ko sa sous ma merci bon nabi José arata lobi aza chef traiteur et c'est solo lokuta ya solo ya kala sila déjà kufa et l'autre a commandé tokoto kodaka Azam to franchement aza humain mais blague à part bana na batikala ka mibale ma Pauline a déclaré na mwana moko oyo ndeko na kufaka wana tanti Colette mwana na moko mbabi moni lelo na vie oyo il faut bosande la BBC bo soutenir ye bo nde bozawana azande kona bino soki lelo problème eza monte ngana mone commentaire mo vidéo mo to le ka BBC na makambo dans ba ke ba divorcer na Emilia batu ba commenter o do mona kaka ye lelo boye mais batu boye bité pona nini mama na bangwa sali mingi na mboko Bama Pauline ba mama moko bolelo donc basali vraiment éminé na mboka oyo même na ba musicien même na batu boy so ke na restaurant nga na zana zema Lukasi donc kuna okokota kuna nalia ka pondu kuna ngalia ka pondu pa ma Pauline na zema mwana nga libusu pondu mama malamu mona malina hiver aoteke ba mbinzo on a plus de 30 ans depuis telema wana
mais lelo ba famille n'est qu'à propre bazo ya détruire bana na ye allez bon courage bango jamais bota na place na bino maman on est là tala lelo no luka mbongo lelo ndeko no asala yo kaka boy na bana na yo na mabele yo na mabele maman Josiane Bona yo, tu trouves pas que c'est mieux que nani apesa mbongo wana obango bazo Emilia zaka awa mutaloba na ye ça na parole ité bango nyeso babanga ki na famille lelo mbongo ni ba ke osenga mapo yo donc si maliwa mama pour malinga balia mama na soka pesa kité Josiane soka pesa kité ndoko lesa sala bien pour na bana na ye ya pour na bana na ye c'est ça noko lesa faut pesa kazo yo kasi ko Nathalie ni lolo omoni kopesa mbongo wana ezali comme tout ezana comme mbongo na kati wana c'est humiliation de banza bezo ba humilier kaka BBC par rapport qui n'est pas na besoin mbongo wana tiza mbongo wana parce que mbongo n'aime te porter les bango te comme 500 €. Il veut juste profiter. 1000 € ya symbole siko boyebite na sima mbongo wana ta mutu bazo luka liwa mutu ba luka eloko mutu parce que mbongo wana poni banaka ba 50 moni ndeko na ba ontanga lobaki ngana sala mariage maman nga so ya ki na vio kanga mbongo ne so mariage opesa ba ndeko nete oh non le mbongo mwana nganga moko eza clair siko le bodo yo bima na sima ke mbongo eza ki ndoki eza maka mutu ba luka na sima bana Josiane yo comprends tende ba lobby on est là c'est là bango ba lobby Josiane na yebite soki yo oza mkongo so oza économie didenzo ba lobby e pa na bango kasi yo kate alobe pa na bango ba zombo batu baliaka mbongo eza ba oncle baliaka mbongo bana ba lobby lokola Emilia bakendaki na mariage mbala moko basalaki mariage papa da ngai mbongo bandaka la basenga onte ba yo senga o lelo ndenge nini est-ce que ça na sens ma mbongo bananga te alobi na interview na ye basengaka Emilia kasi baboyi na bango te bana wana baboyi na bango baza na famille susu te baza abandonné baboyi na bango balingi na bango te baza abandonné bamde mama bango atiki bango bazo ba womengo na bango bakomi kobundela bango kama moi muketi kali baboyi na bango Josiane siko ngana na question que bana ba bunda contre banoko est-ce que bon ça que bana ba bunda contre banoko muto protéger bana il fallait protéger bango akufa est-ce que bon ngana yeba siko bana entre bana na bango dekaraki exactement faut luka kimia mote banopera tiwa parce que bango nde batikali ba mama na bango c'est ça Yaya. Mais bako ke na mongo bongo te bango faut pas funga bana wana ba protéger bana wana bako ke na bango na ba guerre te bango ba protéger bana na faut ba yokela bango c'est ça ba yokela bango bazo na babilo mo ezanga na mutu na makolo mama na bango mama baboyi na bango Joseph on est là mana ba te bote ke bana ya ka vivant ta la vie c'est impossible José naebio au soir na BBC José naebio au soir na BBC bien pour na marambo si la Josiane et si la kaka sola na BBC abenga tonto Emilia José yoka abenga tonto Emilia atiata 300 € na enveloppe apesa ka mais ça oka symbole même dio yende moni bango ndele ko fo basale mama na bango ndenga kufa ndenga tshaba mbongo na ye na ba voyage na bango ndi fo basala enveloppe tala ebola mu mama na bino sala na vie na bisa ba tu tale ba ko ya futu ba bebe ba no pa na ba ko na ba moni ba ko na ye bisa na ba ko na bango awa bango bazolisa bango na voyage o mama na bango a investir na vie na bango azande kuna bango makila kandi azaya ya la bango na ye azaya na bango salaki bola mo na c'est rien à voir avec na lobi ya bino ko senga bana na ye sikoyo bana bakoko na bango sana kena ngana tikimile loko so eza boya famille wana il faut basangisa mbongo bango nyoso basombela BBC na gelor lopango na mbuna kota mama na bango de bayana na bango Josiane oui maman bango ne ba batala délire ngo na koti ne ba délire na bango na lo bakati shop belli ni bino nyoso doa da Josiane arata ko yako beta ona nzela pa ke ba arata wa ko bimela yo didenzo même ngale lo tana zani na ndela ko kitsanga s'il te plaît ma chérie ko kitsanga te maman zana kitsana Thème d'or kitsanga didenzo ko bimela la butu Josiane ako bimela la butu didenzo sérieux
Zodiane, ma chérie. Ornella, bonsoir. Merci, merci. Parce que la cocoana, merci. Bonsoir, na lobi boya. Oui. Ornella, na koloba. Ça va déli. Maman. Loba maman. Ok. Didier Nzongo, to swana ki na yo semaine passée. Na fingi yo sou e bembe na yo Didier Nzongo. Ako bimelo na butu maman. E bembe na yo Didier Nzongo ndengo zawa. Na to swana ki ne ma bende nga zawa na. E bembe na yo Didier Nzongo. Ornella yoka. Ornella. Omoni makambu na yo ki bino bolo bawa na yo ki pasi na se yango na mati. Est-ce que ba bibishi oyo ba uta na tata te? Merci. Nana zo yebisa bino ke na ba Congo tata liaka mbongo libala te bozozo makambo na muta kwiti yo matia zo yebisa bino ba bêtise bino bo vandi bozo ndima makambo ndengwana nana yebisi bino ke na ba Congo noko muta liaka ba mbongo libala. C'est le père qui fait la facture à libala même na ba Congo. Basala facture à libala ya bana na ye. Kota mama ba oncle Valia mama. Na lobby leader est-ce que tanga kombo nanga o ezaka kombo nanga penza ya famille na mu Congo na yebi nino na zoloba papa mutasala ka facture na ye ya libala et noko pe na côté na bango basala ka facture ya libala mais facture ba noko ele kaka jamais facture ba papa na likolo boyoki batika goya ko rencontrer ba bêtise awa na ba live ke o ba Congo noko mutu aliaka mbongo libala soki papa sengi 1000 euros noko akozwa 500 euros mais jamais noko akosenga pe 1000 euros pona ko yebisa bino même na ba Congo papa za na pouvoir bakosa kabino bana oyo baza na tata na bango oyo abotaki bango papa nalobi makese olandi Didier Nzongo te yoka na leader yoka tango mama na bango ye mama na bango tango ayebaki ke Emeli apesi ye mbongo libala te pourquoi assista na libala mwana na ye parce que mama na bango azalaki vivant tango bibishi babala na Emeli azalaki vivante makambo nini obino bozolo amemi famille mobimba na poto oyo esali bino bofuta bango eza oyo amemi famille na ye mobimba na poto eloko nde esengi mbo natuni bino na famille oyo ya Nzongo oyo à part BBC bana basi ya basélibataire baza te ebele oyo toswanaki na ye na Didier Nzongo na oyo toswanaki na ye nyesi oyo toswani na ye abala ye Didier Nzongo yo tete oyo ozala ndako ya Didier Nzongo tete mwasi ya Didier Nzongo Didier abala yo okopekisa zoba mobali na yo te yo tete tete babala yo Didier Nzongo abala yo tete Namo leta koti bocha mi tocha ba miwe to ka leti aloba tocha ba miwe c'est très important. Leti okoki koloba on dirait je appelle nan. Toloba moko po. Ngala koloba na makesi. Pardon bébé. Leader so leti salobi a koti botika loba. Botika loba. OK. Leti, raison n'a pas indiqué que vous allez stable pénétrer. Voilà comme stable. Bonsoir Leti. Leti okoki koloba. Laetitia. Laetitia koloba te azuko kapele raison des personnes à la bienté. Laetitia. Vous avez mati par erreur. Raison des choses à la bienté. Te tam ça besoin loba vraiment faut d'autres qui loba ça côté c'est ça besoin so loba c'est ça Hollande ça besoin loba
Leti okoki koloba parce que po biso toyoka yo. C'est ma sœur, non? Bande comme tout le monde ngozo parole. Comprendre que bazo pekisa alobi c'est ma sœur ba pekisa mais bazo pekisa ye bisika bazo ya hando ba bisika zali batu bazo pekisa ya bazo comprendre. Donc ça biso kata zo ba onda kuna biso tika batu ba mati ba loba. Lili yoga. Na ina répondre ma question alobaki le mot capital awa. Bino comprendre l'idée on est là parce que belé likolo bébé moi na OK Lili yoga de on a tiki place ma question l'idée sur lobby l'émission na yi alobi we bozo yoga l'idée sur lobby l'émission we ezali ba famille ya tata ya bibiche bazo réclamer bango ma question bazo réclamer bango pe bino bo balisa BBC Boliambongo ya BBC ya Libala bopesa biso. On est là dans Maïtanani. Maman ti. Maman, on a montré que l'État a besoin de l'eau baba pékissier quand même. Oui, voilà, l'État a l'obligé baba pékissier. Bonsoir la famille. Bonsoir. Une minute Kaipina Kita, une minute. Juste oui. Ouais, bonsoir maman, on est là. Bonsoir leader. Bonsoir. Très sincèrement, Nazara n'a habitude à remataba live té, mais na landi bino depuis. Moi na mobali oyo autia wana kombo ya Gelor, très respectueux ce garçon. Ba maman na ngai. Moi na mobali azo meka ko expliquer bino likambo. Na respect nyonso. Mais ba maman bo boy ko comprendre na mutema. Merci. Na oki mutema pasi. Live, il faut ezalaka éducatif. Et apprendre biso. Et l'autre nyonso koko comme na vie, il faut biso dans la leçon à tirer. Parce que situation comme li bandeko bibi chez son frère, et comme la bana na yo, et comme la bana ya Ornella, et comme la bana papa. Nyonso, il faut été à kabiso. Na likambo moi na mobalo azo expliquer, banda bandeko expliquer no quoi vandigné. L'oncle n'avait rien à contredire na neve na ye. Bokei Bote ki lopango ya maman nyonso boliembongo. OK, pas de problème. Likolo nango maman na biso abengisi bino na poto, pas de problème. Likolo nango maman après liwa ya maman boli bo lapider biso. Non, bandeko. Bino bozali ba condamné ba acte yo. Bino bozali ka sorcellerie visa. Condamné ngo mais bango bazo condamné ba. Bino bozali ba tu bozali ka sorcellerie. Merci papa. Sorcellerie zo salema en face bino moko bozo mona botiki. Oui, tu as pas papa baoul. Bandeko na ngai. Naoki mutema pasi, je ne connais pas la famille, na ebité, mais naoki mutema pasi, comment pourquoi tu as sorcellerie, et ça l'a exposé boye, batbao manifester sorcellerie, à l'eini, a expliqué que oncle Ayaka, na nganda, likolo boli abiso bandaku, ngakut na mutema nanga, après avoir côté bandaku, nanganda bochaka lokolote. Mais likolo nanga, Maman, moi na mobalo expliquer bino mais bobo il comprendre na mutema moko. Tu vas conseiller à qui bien. Conseiller bangota aluka kimia. Maman Nathalie, ngai so na mati na mateli plus yo na mpeti. Parce que bino biloko boza ko sala a bozo ko condamner Gelor eza malade. Et c'est ça pas la mati na copine na bengi bébé na dit na mata. Bino na Benin. Maman, malédiction sans cause et ni les sans effet. Bolanga maman na bango et koganga. Malédiction mon côté kozwa bango maman. Nzamba zali à moins que nzamba zalate. Nzambe soka zana bomoy. Lelo oyo na moya lelo botanga ba coutume maman na ngai. Atabi moko. Avec toute humilité non, ce qui live boye, boye édifié bateau, que ba oncle ya ba sorcellerie, toli ko mona bangote. Ça c'est la sorcellerie. Banda na zolanda ba noko na ba réseaux sociaux, c'est la sorcellerie en face, visa. Eza ya ko bata maté. Noko ba lobi ke mwana kazina ya ziki, alobi premier soin, atabi no moko. Bana. Toki lelo ozana poto, ozosala ngai nani soki eza grâce à maman na bango. Tomona moto wana baba moto molili mutaso ntima tekeze molili mo kaso banga bébé sali moto eze molili. Non, ba maman na kiti mais live na bino za éducatif était à debino. Bozo sala ngolo ko ba aventure mais ce ne sont pas des aventures, et ça ba réalité hein.
Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, papa. Nzama pambola. On est là, on peut na okita nanga na lobika Didier Nzongo ebembe na o na koluka osuna kofinga yo bien bien. Oui, maman. Quelle génération? Papa Joachim nakoyeb solo komoko omoni live nanga. Yoka live nanga ezalaka très éducatif, c'est pour cela na live nanga na yambaka ba star. Vous comprenez? Même si c'est pas tous les jours mais ba mataka parce que ba star ba comprendre que na sala live moko ya bien yango ba se sentir à l'aise ba mata. Et là mon oyebisa yo que moi je me suis basé sur la coutume. Vous comprenez? Faut ko yebelo komoko na yoki gelo ramataki, faut na yoka pe noko. Faut que loko ezo jouer na coutume. Bien sûr que maman na bango asali banoko na bango bolamu ebele, oui. Ça dit otokoki ko annuler yango te. Mais faut que cela et koki ko briser loi ya coutume te. Nde loko na bino bozo bango te. On est là. Et loko moko yo zo Maman, on est là. Maman, on est là. Baza na pouvoir côté bon maman, ba papa baza na pouvoir côté bon papa. Bien sûr que ceux qui les bala, bako loba na ba lettre, bako basangisa de côté. Vous comprenez na prédote côté papa ba sala lettre pour ngamo kopé. Je suis une femme au pe na bala, ba sala pe lettre. Vous comprenez? Biso ba koma kutu ngana mukongo ba koma ekoki kozala mafuta mbila te. Donc ça veut dire ko umela te jour après d'autres ne jour ba ko ma facture. Maman, est-ce que moyen ya ko senga mbongo? Sangani ba sali facture. Comment on que noko ana pouvoir côté bo maman parce que za maman papa kulu tout papa lek to tata moi si ba ana pouvoir côté bo tata parce que baba papa tokoki bola maman eza na problème té mais problème eza coutume balongola ngo. OK maman, OK toke na procédure na yo coutume wana est-ce que le seul moyen ya ko senga mbongo d'autres eza na réseaux sociaux maman bakaba famille yo kana koloba boy na réseaux sociaux ndeti mais en dehors des réseaux sociaux ndeko na biso Didier Nzongo ezala noko rati tous les oncles bana réseau 100% au salon. Mais maman on est là bébé si baboya na te maman nanga est-ce que bazala soutenir na problème est ko baboya na babala kabana ekoka oui yango kasi ye papa fois sala yango normalement azalaki normalement na bakongo koki jamais ko bala mwasi na mairie sans qu'il faut pas qu'on bala bana. Ce qu'on a besoin de bana na yo bala bala mais bana baza pas maman. Bana baza pas maman. Maman eloko kana ko yuko loba 30 secondes na kita vous devez savoir que oyo banoko ba sala ezaki ndoki visa et ce comme li bana na bino boko sepela nango te. Merci, bonne soirée. Merci pas Joachim, merci de ma pambola papa. Merci on est là nga pe na kiti na nga na kei mais Didier Nzongo nga na yo rendez-vous na yebi ba sese na nga yo mataki po na makese nga rata koselinga makambu awa afini ngai rata fini nga na fini rata te bandaki nango déjà depuis ce qui hier biloko ozoloba wana biso toza na poto biloko yo ozoloba wana ba coutume wana omema ona ne pas mundele soki mundele akoye wala mundele biso za mindele mais yeso pasaki na posa ya mbongo bana ko ya kosenga ngona réseaux sociaux te déjà abebisi yango papa mama abadala toza bakongo mukongo ya kosenga mbongo na réseaux sociaux te papa mukongo nini yaka kosenga mbongo libala na réseaux sociaux déjà bebisi ki mukongo na ye donc denga bebisi na ye donc wata ndeko zolo kutana Didier gelo okutani na wata Didier beta bango bien nzambe na ya sera beta keso ko beti mama botiye abeta pourquoi mama keso conseil akobeta mama botiye te tika biloko wana baza famille botika makamba réseaux sociaux bakende koarrange na famille bokopesa conseil te mais likambo oyo baboza na réseau eza nango likambo ya conseil te likambo ya conseil eza lisusu makambo ekomi déjà ezaka likambo ke mutu na kwe na ye azwa place na ye bakabwana bakende koarrange makambo na bango na famille kuna eza te na réseaux sociaux makambo aboye bango bato ya famille ya liboso yo pesa ozoka message kendeka kopesa mbongo ya bato
Bonsoir. La génération a dit non. Kofinga. Oui, Okoki Koloba. Ok, bonsoir la famille. Bonsoir. Oh là là. Nga la bande kotala na se na bande kolanda na se hein. Oui. Ça n'a pas opinion na deux côtés. Parce que nga mo pe nazo feeling de mien et peur. Omoni na vie to longo na ba émotion to na ba sentiment misusu. Omoni koyoka papa Didier Nzongo na benso salaki oui malgré tout il a débordé comme un maman le bac est trop blessant oui na comprendre qui mais omoni ta na ba kitsu sur BBC il y a le bac qui n'a bise pour moi quand le bac a yebisa ke mele ka pesa mbongo le bac parce que maman n'a pas de ba kufa. OK, elle pourrait pas dire ça parce que toi ba bantu toi ba chrétien oui to semble oui mais ça change pas la coutume. Au moins il bato so finga bo sala boye n'est pas ça ko finga bo mi ko sambela pona bango parce que bien sûr coutume ça ka coutume il a na bango bazama kila na bango congolais na remarqué un mot to vera trop sentiment makam so moni bébé c'est son avec yé en luka protéger banaï en luka te akende ndeba zo me manabona ba oncle parce que pas quand ba porte au moins la vie so comprendre le monde spirituel. Il y a des choses en dossard ou en dossard. Parce que parce que tout ça va banda. Mais la réalité la famille les monana na le babazo loba ezo bangisa. Parce que biso beto pousser bon souci ya ko loba ya ko fina ya ko réagir. To lukato ameli ça qui papa mo responsable a luka sauver bané parce que jusque là le quoi na ba BBC te aye bango bana na baka bana ya famille BBC parce que c'est là pardon la liga na lobelo moko pardon na bien victorieuse yo mona déjà bazali sous moi si na mbalite babala moi si wana bazali soute ba obala na maman mais ba kapona ka komi na ngope ba kabwana siko tondino zela nanu zela na lobby lobby zela pardon la lina no bano na lina quelqu'un na répondre yo no makambo lobby na zena sena yokyo Nana si sa maman Paul o répondre non à l'aise. Ngana lobby te que o ba sele za malamu te na bina de côté. Te na lobby te ko lobby ke za malamu wana comprendre mais siko tango zo lobake Amelia apesa soki ye no relief la benga ke ka to tia no relief. O lobby abala bana famille nyonso te babala bana. Maman biso na famille biso zela na silisa inanga. Neti biso na famille na biso babalaka mwasi me babalaka mwana bana te yebi ko bala bana efongola la porte d'entrée maman c'est ko famille Amelia babona bango efongola la porte d'entrée wana yebi ko babali bana bakomi na accès na bana wana yoka boyoka ngai nezikambo ezabo ma sœur yo mtokoti obi ozana descendre côté yoka nga na expliquer yo omoni soki ka o ekweli yo vie na yo bana no mto décider ezala yo donc na mona minute mambudo sur la sikoyo boka nga bien mto décider vie bana na e c'est bébé c'est Emelia o bunyo sto lobe to bapote to kene gauche droite pour rien donc moni na bana do bibisa na libumu na biso bato bana pouvoir ezaka biso no ba mama donc moni place au batami on a coutume te kaka ndenge BBC avec la pouvoir na place bébé ça zali baba noko to la BBC yebi place coutume na bango ezali BBC ba yebi place ya zali donc na minute oyo lala no pongi moni loko boye boko aider te oh congolais to longo la santé Maman Josiane Mondele aussi sur le bas, maman. Merci ici, maman. En tout cas, maman Josiane Mondele, merci beaucoup de la présence. Non, je suis honorée. Que Dieu te bénisse, mon amour. Merci, maman. Grâce. Tout ma lame, mon star, la biche. Je suis honorée. À bisous, ma belle. Bisous, n'a pas bon la bino, merci Natiki bino. Merci beaucoup.
Oui, parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Là, on est vite fait. Bonsoir tout le monde. En tout cas, bonsoir. La bande l'andabino bandakala. C'est vraiment une histoire choquante. Une histoire choquante. Ngai biso toloba toujours atabana otoboti na poto. Tu apprenara bango toujours ba culture na biso. Et ça très important. Et puis moi na botami na poto akoli na poto eza synonyme ya kozala mal éduqué. Aza synonyme ya koboya ba papa na oto ba maman na yo te nous tous. Voilà. Parents, papa na biso, papa na biso biologique. Ah merci beaucoup maître Blackos, c'est mon vieux, vieux na ngamoko. Ya sûr vieux na ngamoko à 4 maître Blackos. Je t'aime beaucoup. I love you so much. Maman, on est là, tu parles trop. Oh. Ah, nazo pesa na mbote pas maître Blackos. On a vieux na 4. Maître Blackos, papa habite à Bokoko. Bonsoir à lui aussi. Maître Blackos. Oui, alors, ndenge bazo ngai nangi na bakisa susu ide na nga par rapport ne ba maman na biso sala bela bensa ba on a poto tant na yoki ke basa bazombo. Je comprends l'histoire chez les bazombo. Avant, j'étais mariée à un muzombo de l'Angola. Bango ezala ndenge nini. Soki mutu moko aza na ba moyen, boye barake ba moyen wana eutaka na famille bazaka na nkodia. Soki ba pesi yon kodia, okosalela batu nyonso, c'est comme ça. Baloba te ke maman na bango asalaki bandeko na ye pona kaka mbongo na. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que koyo quand même oncle Didier na interview mususu, il a révélé ça. Abibisi ba secret wana. Il faut koyo parce que nani atikala na kimfumu, nani batikela bokonzi. Le kodia fonctionne comme ça. Soki yonde ba pesi kodia, mbongo na yo wana ekotourner kaka na famille. Nalobi la grâce, c'est la pardon. Nalobi kodia et tournaka etikali panalité. Kodia ezala eloko ya esprit en fait. Ezate ke boye ba ke kodia boye bo mona nde akomi konginda bo comprendre ke mtaza kodia. Ezala te mutu aziango bo apesi en mutu boye non. Ezala bongo jamais quand il y a son pèse en bongo et boto la maka parce que eza ba Congo eza ya nini oh naza mu Congo je connais un peu le système parce que toyoka ba maso na norolia singana manianga 100% bandoki penza de biso oui tozaka bandoki te lokuta bapesa kodi ya te kodi eza kolali na buto loti bapesa mutu kodi ya boete. Ah, bapesa kodi ya boendeni ezaka bolali na butu oloti siko kozala peut-être na 10 € au sali commerce bwembamo et badi obota parce que kodi ya pesa te ke yo tikelo mbongo mona mutu ambeto non ezaki oza peut-être na 10 € tellement soit qui révélation obandi ko tourna ngomba la mbongo ane komi ko bota mais ça te ke oke ovandi na obo sala no commerce no sala no eloko te musala te mbamo komi na kodi ya non. Non. Mais koyoka oncle Didier kobimisamo ba sekele, c'est comme s'il y avait en tout cas il y a un autre baton to sambela ka photo ah Didier ali boma ali abana na emoko Didier ali abana na ye Didier ali abota ali abana ye na ye to agir na émotion te mais to agir normal to sauver pe libota on a netinga na manyanga nde ba Didier ba mbolo ba ebite biso pe to za ba grandoki ba posimba bana bibichte parce que babanyanga bapesi nzela te avant onsimba mwana ya mutu ezala eza makila babasangisi lien ya makila ezaka ya bazombo te ya babanyanga mpe eza wana soki topesi nzela te mwana moko olekana te Didier oyo azosala ni wana eza comédie c'est la comédie mais il y a certaines choses il faut pas tozwango à la légère te lelo bapasteur bakoma kokabola bafamille bakoma kokabola biso na bafamille koyela biso bamakambo ya lukuta o kutu famille wana esali boye me babien wana yo pasteur opréféré yo pasteur ozwi babichu wana nyonso okozwa yango me okolinga bana bazala na yango te en tout cas ngai eloko kaka ngai na kosenga na bandeko na nga mama bibiche namoni mama Arlette mpe namoni ete mpe oza proche na bango boyebisa mama bibiche akanga monoko ase terre nalobi mpo na boloba bibiche akanga monoko ase terre boyebi ça fait presque 2 ans que Didier comment olekela bibiche na nini o na balive tozala bato tozala na logique ata biso nde toza boye soki mutu akoma komate o na balive lelo aye kofinga yo boye elobi orépondaka ye te olobaki elo te jo mosusu motema esukaki
parce que mon homme pas dans un problème naïf mikolo moko boya sola mikolo nini mon baro sola ne lo te pour ça fait l'autre mais quand aussi ben tout son là ta Paris il est na Paris comprendre yo maman Arlette surtout Gelor tant que arata azali leki ya mama Pauline ndenga simba na ndoko c'est la malédiction ba ko ça na ba robino mo na place à simbela ki yo landa est-ce que Gelor aza mutu agressif même mama Pauline Gelor il a avoué devant tout le monde. Bon matin live parce que boyebi nini o arrête ma bête chaque jour. Arrête ma benga na banganda nyonso. Ata ba beta ke me bana na e ba ko bana na e ba ko betete bana de bino boyebi te arrête suki sa batu mite mate nga mo kombe de bambata zwa. Arrête sa suki sa batu mite bana na e ba ko beta ete mama aya so muteme suki ozwa. So muteme suki ozwa. Bah bonjour, bah bonsoir. Maman, bonsoir. Oui, arrêtez quand on a expliqué Bango. Oui, maman, en fait, oui, qui encourager que oui qui ça ou bien quoi ça non encourager depuis tout à l'heure Gelor a mati boti que même pas tant s'exprimer bon condamné bon yebite ndeto ça bo bana na yo siko okufi otiki bango bakomi ko maltraiter bango nana kolinga mutu moko ta souhaita to perdre ba parents tant mutu okufeli ba parents bonsoir à tout le monde. Non, il faut arrêter. Bozana bozo juger bat boyebi histoire à mutu. Le bape malé bete tiro ganga. Non. Nikete chou tiro ganga s'il te plaît. En fait nganya lo ba pona kodia. Ngai ndetse ngai na zana kodia. Ngana za mumbata biso ba mbata tozana parenté na bazombo. Ngana za mumbata. Naza biso bambat ndetse nga naza na code eza nango en fait eza chance eza bon nga naza na code et après na nde baloba na famille bon na famille okosimba ndeko na yo te yango baloba eza chance eza na famille ndeko na yo okosimba ete ndeko na yo okokota vome mutu mususu abeta na ye yo moko osimba ete mpona biso surtout mpona biso bakongo ndeti ngai biso kutu biso banoko ya poto ndeti nga mpe naa na banakazi ebele banakazi na mpe makeri banakazi na mpe bamikolo kaka ndeti bino boye mais bango to bayebi ke mponga na amona suka okosimba nga te vomi mutu même bamasta na ngai même so toba bapire okosimba nga te vomi kutu inconnu mutu nayebi te asimba nga tombola liboko na ye mpo na ngai mais mutu nga nayebi surtout na famille na ngai nga okosimba nga te parce que babilo mosusu ezalaka omona so osimbi mutu anga kooloba ne rien mais biloko wana oyo biso bakongo tozala nango mona ekomo manifeste loyo babenga yango en fait pour français bamindele babebisa langue na biso kindoki na français nakisi science la science na kikongo kindoki bango so bakomisa kindoki sorcellerie kindoki eza sorcellerie te kindoki na français nakisi science mpa na biso na kikongo yango ezalaka so noko na yo so simbi ya koloba nete me ba malédiction ko molanda yo bande ko tapote yango na yangalo baka bref après code des amabete code des bien so ba liba tike ba code na famille a proposer on ba tout faut accepter code c'est la chance pas la biso ba Congo code des chance et ça la so ngo faut aider famille et ça la bon il faut ça famille dans mon code c'est bien. C'est ça que j'allais dire.
Ok. Merci beaucoup pour la réflexion, Nayo, papa. N'appelle Loba. Oui. Namoni Noko Zongi. Ouais. Noko Zongi. Bon, bonsoir, Presse Bogali. Bonsoir. Ouais, n'est-ce pas dans l'andi ba histoire en haut, n'est-ce Didier Zoloba, a zappé une partie de la raison. Parce que en 2004, il y a un contrat de mariage signé qui dans la mairie. Et je pense que l'artiste a pour verser d'autres. Mais comme Bazal est sous-souté, moi je pense que Emelia a eu un moyen à Tchakimia, à qui nous montre. Babala Bana, à Tabosate na Mwasi, faut pas la bonne. Yoka. Emelia a eu un moyen à mon abanoko, il y a ex-naïe. Bah si ça m'a fait. De toute façon, Bazala Bana. Bah oui, faut pas ça, bon, faut pas la Bana. Yoka. Et mais les besoins de la banque est calamité. Moi, c'est l'assistant de l'eau, quand on a un bala, bon. Et mais la vidéo a besoin de calamité. À moins que, et mais la botte à bana basse na BBC wana. Soit à botte bana basse na BBC wana, a besoin de calamité. On a Tchakimia, assis ça m'a gambé. Ça, si ça monte. Ma botte déjà bana basse, bana basse. Voilà, bana ça c'est pas bali. Et mais la hausse de la nyali bon voilà. Bala de ba colis déjà ba on a lobby so so bana na bazo bala et mais il faut aller mo bala bana mais c'est ça il y a on a dit bazo ay calamité donc il faut assis ça makambo wana pas aussi ça monter Didier Nzongo na famille Nzongo bazo ay calamité exact liga marosa maté exact on a kai sala yo ovanda na boti bona babité ovandi na yo ozo c'est la olia mo ya bano yo botaki non et Simba te bande ko tapoter c'est ça donc il faut assis ça calmement soit assis calmement mukolo bana na ye bakobana na bana ko babuta BBC bakobala c'est sûr que ba famille nzongo ba kanga mbongo et mais là on est dans TV on a biso à Congo aza obligé faut bala bana la biso abenga atobali mo ça mais faut bala on a ça mona déjà que on a biso à Congo faut bala bana on a besoin de commencer à Libanate. On m'a pas besoin de commencer à Libanate, ça l'a bien été. Faut pas la gabana, faut pas ça bon. On a dit, aimer la calamité, pas besoin de faut pas ça bon, aimer en plus, aimer les pas mon Congo. Aimer les mots pas mon Congo. Mais pas besoin de calamité. Donc, ils ont pas ça bon, pas ça bon, aimer la négazana, pas ça les gars bon, c'est bon. Calamité, pas besoin de ça. Là, votre salon est gratuit, c'est makambo na yo. Allô, Noko. Ouais, Toyoka. Na ba Emelia, beaucoup ne ko arranger makambo na bino na famille. Boya kana mo sur les réseaux sociaux, c'est pas bon. Oh yeah, biso so. Oh yeah, just on critiquer batutu akolo. Na pesi ba conseil, ba koya kana makambo ba réseaux sociaux. Ba biso ba zo finga, ba biso n'importe quoi. Ngana zo pesa conseil pour na la paix. Bobeta ka pe ba parents ils mabe. Voilà. Na suki wana. Lili, kitanga Lili. On a lobby coquille. Merci beaucoup pour la réflexion. Oui. Noko arrête. Oui. Loba papa nanga loba. Arrête atika ko loba kende na okaka. Arrête. Arrête Nzongo. Kitsikulutu loba na ona kitsikulutu. Je t'aime me kende. Noko arrête loba na yo. Arrête, s'il te plaît. Ah, merci Choupette Chungu. Merci beaucoup. Je m'appelle Guylain Aratanzongo, le chef traiteur. Oui. Gelor abetanga batikele ba bien. Tala no bokona ba niveau ti ya bakodia. Est-ce que charge ya makamu wana kote mamani azwa mbongo ya yebi? Na tomi bino.
Ah, totuna yo moto biso toyebi te yo boyoka mama na sa sœur na yo mtoloba boyoka boyebi te papa na biso azali pauvreté papa na biso azali na mbongo toza na papa nzongolezi papa abino azali muta mbongo en plus azali presa bilima nga na papa nzongolezi lelo deja alia mbongo ya papa na biso akoli bongo na mbongo wana ocomprendre babana na biso le problème tozowela nga lobi abetanga mais mama boyebi douleur mwana oyo ozochange peut-être kilomètre oyebi douleur ndenge esalaka même si abetanga neti aboma te oyebi ndenge esalaka douleur bafandi mpe bozoseka bozofinga nga tokotoko alangwaka en plus nazoyesa bino tobima na Josiane bozoboya pourquoi boboya mwana wana aza koavouer kabetanga bino bosepeli nango te nga nasepeli nango te eyaya te nga nasepeli nango te noko oyoki babetaka mama te eza malédiction okobetanga mpe peut-être toweli nini yakanisi bana na nga na ye bakosololaka je crois pas j'ai 5 enfants ya suka mwasi ama osala jido mpo mama ne ayebisaki ye babeti papa no mwana na age ya 4 ans akenda osala jido raison toi mwana nga 4 ans ayebi ke babetanga na gelo oui ah bon mwana komi na 8 ans si lelo osala jido Aïssa, papa, moi je vais taper ya Gelo. Moi la moisi. Donc, je dois ça là, pour un jour à taper Gelo. Mais oui. Ah, c'est quoi Gelo, il y a un règlement de compte silité, hein? Mais oui. Moi, on a ça. Il n'y a pas de vanité, même le noté. Il n'y a pas que l'homme a répété quand on a un jour à militer. On est là, pardon, donc il y a pas dit. C'est tout. yaya nazwa bawani ya batu affaire soki nazali tuberculose mais lelo naza te tourneomandokwa bato ya naa na combien de kilo ye aza na 110 kilo nga naa na 66 kilo natunaki gelo yo oza na nzoto ndenge ni bana ngo mpe ya poto gelo gelo Arata mabobi douleur. Arata, bonsoir bandeko. Arata oyo Ali Nganga. Arata la mena très bien. Gelor asala erreur ou asala même pas pour moi attends règlement des comptes il faut continuer mais azapena na libabe côté peut-être à libabe mais oui comme ta présence kasimba peut-être na dekonaki ya betanga po ani pona melaine ken moko na restaurant ya nanga na oyebisoti non. Diego témoin la ninga soué pas Diego. Tu bandi soit minasenga. Chico papa, moi na 4 ans. Sana moi na tanga sakina 4 ans. Tia ko post quoi sana 8 te. Siko sakina 4 ans. Ya ebandeni ke gelo rabecho. Yo mto yebi saki. Maman mto yebi saki. Ayebi ce papa était tapé par Gelo. Oui. Mais vous pensez que moi tuka na weza mabe hein. Shika mwana pe lobi nana okota jido pe ko suka boete. Mwana sa jido. Oh. Mama si ko mwana nga mobile. Ana oui. Ici la tête. Tu vois papa Gelo ka zambinga? Non, makasi na famille ezalaka te.
toza na deux forces wana na force ya nzambe pas aujourd'hui alors après même 40 ans nga so na koti na mabele moi na obete bon pesa nga raison Nali wabelo ah c'est que Gelor a bête oncle mabe parce que moi na yokaki na pasi hein moi na 4 ans yaya Gelor moi na 4 ans le minu c'est que c'était loin ya nazwa makofi moko pas petit wana même Didi abetanga bote ta on azara jeune ah bon non je sais non est-ce qu'on peut faire ça ton hein douleur on azara refi lelo hein oui ndeko pardon bozoseka boyebi te ke Didi nani arata azoloba Gelor ya moko place na live alobaki arate na beta kiyo siko Gelor tiobenga kipena arate moi je suis choquée Gelor te wana mama famille batu botina mama famille batu botina mama famille arate la Gelor sikoyo ngana bana na ngana ko expliquer bana nini soki ya bali pardon toza sikoyo na logique soki ya bali alobaki nini mpona ndenga betaki alobaki nini kasi yango makambo nyonso ebanda wana ti obeti alati yango oyo akisasa balata yango baza na bato te na fami bango babi babotama na nzete mais ye Gelor aloba ayebi musulma ayebi bato te mais nga nabi nga nalandela ya vino omeke ye aza na problème na nga peut-être modérateur nga te puta nga nalandela ya vine mpo obeta nga yaya pas même pardon yango tikaka ete ko pas même pardon ozoloba limbisa pas même pardon bon arata kobeta na wana oyebi pourquoi babeta osala ko passe nena tuna yo lalanga place ni Josiane yo lalanga wapi arata poni ono bakolala Josiane arata poni ono bakolala Josiane baloba domestique nango tonga pecha nzala c'est ta réponse Josiane yo beza calme arata baloba pe na mwasi bongo ti kota live nanga nga nazolela nde babetanga pourquoi ya osekanga yalo babetanga bambata Josiane koyimile mpe arata te botika mpe mabango tosola sikoyo nga likatanga nanga eza mabe libolono eza gu oyelemali na yo olalanga wapi na hotel nini kote na remotono walokuta bongo oyebokose Josiane yo pe olingo otika maboso ngai elona naisaka arata te yo oza noko nga na obenga leti tout à l'heure leti akotaki me nozwi ete na obenga leti makambo fo boboma ngo na famille toyana ngo na internet te esila bongo dozongisa ngo na internet yo kasi yo noko na bino vraiment te na mwana na yo osepela Josiane jamais maman Josiane osola bien osoloba bien Josiane a rectifié mwana na abeta sikoyo yaya na yo trouva normal jamais kasi yango na bimaka modo osolo internet te dofola baporte c'est pas bien
Arata, tika ma famille to sur la mamususu, c'est bon. Tu comprends déjà que boyo na gelor boza makila bosura. Wa makila. To chana. matriaka. Ta gelor a matriaka.